Elumbe lumbe mama, oh ya, elumbe lumbe mama. Bah nous devons comprendre que lumbe lumbe, maman aussi a montré ça domaine ayemba pour motiver au groupe nanga ouais mboya imba kinse boko sabi. Mboko c'est un problème trop sérieux mais ils ont moko ya bino résistant moi na leki noko pona ba misusu yaya pona bandeko misusu alors moninga pona baninga alors soki zamba na bino ya liboso bo s'abonner massivement na Océan du Congo bo kene pe ko s'abonner na Jimania télévision ou eza chaîne o yambaka biso ba chaîne o boy isa ko accompagner biso bo moni que non maman na biso Grâce Tumba azape moko ya ba résistante o boy ba yambaka biso batikera biso espace na bango pona ko informer pour sensibiliser ndenge moko pe Océan de la presse congolaise maman apesa biso espace pour analyser alors bo s'abonner na Océan du Congo to fêter na décembre awabwe pourquoi pas na 20 000 abonnés pourquoi pas 25 000 abonnés na Océan du Congo et kozala eloko ya malamu parce que de l'autre côté soki bokei information malamu ezalité et puis bitumba isa makuna te kuna bazaka ka pona ko yembela kabatu ongai presse présidentielle tandis que na Océan du Congo ndenge boyebi biso ezali musala ndenge boyebi alors makambu to ko lelo biso bayi kongomani boyebi sans pour autant que avant na kota na sujet émission à lelo boyebi que le 19 de novembre toza na manifestation à Kafu oyo boye peuple congolais alembi atelemi parce que ebele ya ba jeune balobaki non mobundeli ya mboka Bruno il faut toyo kanano monsieur Tshisekedi Tshilombo soki akoloba nini lobi et puis à ce moment là tokoyeba soki makambo akoloba ekozala makambo eko pesa biso espoir toko tala et puis soki eza makambo eko pesa biso désespoir tokoya ko s'associer na bino non moi je ne force pas quelqu'un dans le combat. Nous sommes là, on est là pour la République parce que c'est notre patrie qui est mise en danger. Il y a moins à besoin. À tout moment, nous sommes en train de travailler. Parce que le Boyebi, Makamozo, le Kana Est, président il y a Kenya, Andimi Kotine de Basoda Nae, et que Soda Kenya, Bayaki, Bazongi. Et puis tu comment pour la deuxième fois bailler pour pas que nous bunda sur na Ouganda sur na banani là jusqu'à présent tu éviter mais on a il y a eu des coups de téléphonique où Salemi monsieur Tshisekedi Tshilombo à Kanambe a dépêché que ba émissaire na bakendaki na Kenya qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont signé comme les accords jusqu'à présent tout éviter na case de délégation na tant to ba que non na président Tshilombo ça a tourné na ba Rwandais ba tout bazo travailler pour na ba Rwandais ba biselele ba Zara Surubewa qui bomona kazara surube wana ta zara surube rakuma na présidence akuma conseiller ya Tshisekedi alors la minute ya boué quand nous sommes en train de dénoncer que non azara surube rwasa rwandais ba bisele le wana ba bifo sont déjà qui travaillent pour ba rwandais et les autres là beaucoup bisabiso non de Bruno to kangayo et que ça alors moi je tiens nazo informé ba ndeko tout la diaspora boye bango Tshisekedi akomi koluka ko kanga batu o ba koluba pour makambo ya est makambo ya sécurité o emoko a créer. Alors, M. Tshisekedi boye bango biso to ponaki constitution lokola mube kolikonzi amboka biso yango ndezali loi etambusa amboka. Boye bango ba intimidation na bino wana boye ba discours na bino soki ya 13 minutes makambo lobi énervé ba congolais. Ouais comme ça biso ba toto ba koloba vous allez appliquer la rigueur de la loi. La rigueur de la loi bon appliquer mais pas ba Rwandais bozo kanga bango. Bokangi ba Rwandais ah parce que la rigueur de la loi bo appliquer yango. Donc bino aussi biso ba bongamba na bino ba bololé na bino o tozo lobela makambo ya mboka pour que la situation change boye bisape biso que non tout celui qui va parler du 1v3 à mal tout celui qui ne va pas mobiliser il sera déféré devant la loi non biso toza na te poto to embela ka ndenge zaka na IDPS ce qui ba biloko na bosa na IDPS pas chez nous pas chez moi Bruno Memenga je suis libre d'esprit dans un mutu au esprit ya ya Lumumba na esprit ya mulele esprit ba Paul Okito oh babaki non devant les Belges bien qu'il bazaki na la difficulté et ça fait que non un boya non histoire de wana et pas na biso et beaucoup taté alors bande ko ngai ndenge boyebi Tshisekedi Tshilombo wa Kanambe le Rwandais asalaki discours lobby même na ba proche ya Tshisekedi basa dessus parce que va comprendre que c'est un discours rempli de peur un discours peureux quoi discours moko créé makambo Tshisekedi ayebisi biso kaka makambo oyo boye nayebi mutu na makolo te mpona définir yango alors boye bango lelo oyo boye Tshisekedi azobengisa cohésion nationale
na ba point lobby cohésion nationale ba jeune ba kende ko sarolé na armée et puis ya bengi si na à Rome tala Tshisekedi dans un grand dribbleur Tshisekedi do bozo mona wana Tshisekedi a bengi si cohésion nationale wana na banani parce nga na koyati cohésion nationale yo yibi victoire ya peuple congolais mobimba obengi Kagame aina kisasa awa bona marti bazo yemba yo nani hobo ya Kagame bofinga biso bato ya mitungu ba oyo bato ya mitumike bobo sene makambwana lelo oyo Tshisekedi abenga cohésion nationale et puis peuple congolais boyebi que Tshisekedi a respecté Kabakor te Félix n'est pas honnête sur le plan de respect à Bakor. Même Kabila Kazembere, le Rwandais, il était au moins avant de tenir ma parole sur les opposants, na Kingakati, à Bakoyokana, au moins avec les opposants, n'a pas eu ma poste. Mais regardez ce que Félix a fait depuis le pouvoir au Moïbi, à Mayuya. Avec Vital Kamere, Basuka Api. Avec Moutou Obo, et Pembe Obo, Nani, Obanoto Babapina, Batkoumé, Zakasonani, Moïse. Ouais, Kingaba, Obak Toza pouvoir, Timo Koyezo, ouais. Wakuma Mundele oyo Jean-Marc Kabund. Lelo Jean-Marc Kabund dans la prison. François Beyaza wapi. Lelo bozo kakuna Moïse Katumbi na Tshisekedi bazo Kanate parce que Félix il n'est pas sérieux na vis-à-vis à respect à Bakor. Aujourd'hui FCC na kashi basuka wapi. Félix a ko tenté 1000 tentatives pour na kokende kokuta na Kabila boya bi pas question moi si c'est ma camarade parce que vous m'avez vilipendé que non ngai même mutamana ko bloquer bino la lelo nazo kamwa tant bazo ba kono mboke ça menacé oui mboke ça menacé mais Félix doit quitter avant vite que a démissionné même parce que le discours de Félix à lobby c'est le discours de la honte il doit démissionner son est là bas et puis l'attitude du wana botala vraiment dans le discours Félix à lobby un président qui vient avec un bracelet de 40 000 euros, avec une veste à sa griffe, un soulier qui revient 45 000 euros de dollars américains, un président s'appelle qui n'a pas les soucis ou que non, mboka nanga to komi wapi to bandi wapi to soke ne pe wapi, mais Félix azoya azo intimider biso wakuloba. Maloko kotonda, maloko ane kotonda. Vous allez quitter ce pouvoir là bino bokima. Bo lukazela bokoleka. Un discours oyo boye batu nyonso kaka bakombatamba na ye buntu bazawana bazokumisa non boya tovanda to solola soki yo na besoin to solola talisa biso ba accord vous avez énuméré 3 accords ke bosala ki musika nzambe ngaye Félix oyo boye na ebité quand Félix veut nous prendre comme des bêtes kono bakor ya pona ko luka ki mena ndima ki meme ke no ba ya to extrait minéraux na biso bango bazwi ndambo biso pe to ndambo or na biso est-ce que nani ngwa bisi bino ke no pona ko luka kimia il faut soit bomengo ya bakongomani opesa ngwe pa bapaya opesa ngwe pa bato bazo boma biso pona ko luka kimia la paix on ne négocie pas avec la paix on arrache la paix ndenge muzalo ba yango Félix est capable ya ko déclarer ouvertement bagarre na Rwanda. Quand moi je vous dis ici que notre Chilombo bozo mona e oboy bakabwani na Kagame te parce que so Félix na Kagame bakabwani bokomona boyoka que non entre moko na bango moko il faut ça nini moko akolala. Est-ce que Félix ce discours alo baki lo bien est-ce que ça kotali ça que discours obo muto sana bawa eza comme monsieur papa na moi si bobalani premier moi c'est deuxième mais ça lui fausse couche deuxième fausse couche troisième quatrième on ça na souci non au Robert et sa famille, il y a tous les deux côtés, bavandi pour retrouver solution. Mais tala Félix bazo boma oya ebana. Félix kaka na biyenga, bijou ki yika elonga ba fête. Félix kaka na ba voyage, le Félix a aussi pris de 450 voyages, multiplié par 2 millions de dollars na ko ya voyage moko. Depuis Félix a voyage à Liboso, azongi sambongo, ti le obo Félix azongi sakalisio mbongo te, c'est que aoka elengi ya mbongo. Ya mwana bozo mona biso pour na biso zali que ba combattant ba ya 10e mairie ba to IDPS na logique na bango bazo passer que ba ko dribbler ba tunyoso Bemba au moins il est intelligent azana droit azo se réserver il observe bande konangai ça brille la kati ya batu wana bozo mona bango avant kota na makambo tali appel patriotique ya armée ya ba jeune ndena zo bisabino lelo obo MLC za ko panzana le professeur Jacques Njoli vient de quitter MLC à Jean-Pierre Bemba a préféré que na force na Gilwando pona nini bomoni
Félix akotaki na Bemba ke Bemba aza grand leader à Équateur. Or ba boussole est tournée. Aujourd'hui Bemba n'est pas grand leader à grand Équateur parce que biso ba Bruno Mimi ngapé tout ça. Moi je vais biso za na côté à Mongala. Ba Gilondo ba zuchwa pa bana ba prof Njoli. Ba Willy ba Kongana ba nani misusu wana. Donc nana zo bisabino awa boy. Bemba azali susu leader Équateur té parce que prof Jacques Njoli a longo na MLC ba ke ko ça bloc na bango na ba Gilondo na ba to misusu. Qui pouvait imaginer que Bemba ko sala alliance yena Willy Bakonga parce que bobi Bemba za na mavona ema kwa bana Congo bana Buzara est-ce que bana baki na kokota na chopate tala niveau pour vous dire que non au bino bozo kanisa na ezali susu ya mwana ti le tombeau est vide et puis ba combattre ba 10e mairie il pense que non na ba toi il pèse ne ba ko sala que Chilombo a gagné une élection en 2023 ba tala cardinal Mbonga lobaka ne soyez pas étonnés à comment Chilombo Tshisekedi wa Kanambe asala mandat moko parce que nana zo bisabino awa boye bande kunangai république eza gérée na ba loi et non na ba conviction de Patrick Mouya lobaki que non nous allons organiser les élections selon les convictions tala bon lukate bo timo la pota côté libulu ezali libulu akalezalaki le pays fonctionne avec les lois du pays d'état Mousamboka soki bino boko ezate que non lali o la mukina buto meri soki nini ote toko sa élection mkotoliki wana eza début à dictature et puis début à provocation. Le on a zo bisabino awa boy, ça brille na kati ya union sacrée. Félix est mal barré na ba câble on a zo ki parce que mikoleleka ki na kendaki kokuta na ba autorité ambassade ya Kiba, ne boyebi ba to Fidel Castro, il nous avait réussi moi et mes gens au dans mwana bango to sololi na bango. Donc les lo oyo boy plateforme, une méga plateforme aussi Boutami. Pour contrer Tshisekedi en 2023, pour contrer IDPS, kaka Epaulette, ma peka, Epaulette, IDPS, ma peka, Epaulette, Boutande Bozumbo Kabopesi Yango, Bapesa Batumbo Tete, Moutulendo Chilombo. Une méga plateforme Boutami, oh boy, méga plateforme, on a chapeauté pas Sama Lukonde. Parce que Sama Lukonde, Moutou abetela ekopi pour comme premier ministre on ezaka na biso Didier Dani Mbanza o aza ambassadeur itinéraire à Chilombo. Donc il y a moutou ko chapeauter eloko wana parce que na kati wana ba ko former bloc na ba gouverneur Lwala ba Fifi Masuka ba tu wana ba Kiabula pour na ko barrer nzela pour na Tshisekedi que non Tshisekedi a échoué na PK et Paulette ba bingana na 2023 moutou ko zala comme leader yelo ko wana babengi yango na kombo ya ako ekozala Dani Banza mais mutu ako piloter eloko wana eza Sama Lukonde. Donc IDPS ndenge za wana déjà ils ont perte de vitesse parce que ba député na ba ministre misu ya union sacrée ba lobby Tshisekedi pas question Chilombo doit quitter. Bon moi makamona bana ko bisabino regardez les Katangais maman aussi moi makamona bana ko loba les Katangais sont en train de s'organiser ba mbrouiller bino ba fungoli brache Sama Lukonde bokende bo travailler na Tshisekedi Moïse Katumbi ba ona na Kabila. Donc tinde basali méga plateforme oh Dani Mbanza ba Sama Lukonde ba manière wana nyoso saka ni basa ke no Kabila Kazemberembe na 2023 asa nini peuple congolais fungola miso bino ba combattre ba IDPS bo mona na fungola bino maele parce que belé bozana à part kaka ko finga biso ba oyo bo ba misusu peuple congolais to bimana kati ya distraction parce que Hippolyte Kanambe ba fungoli ba biloke belé ba mega ti bomo ba parti monsieur Botami wana ba ACP ba nini ezaka pour que non na 2023 ba ri Chilombo pour que non Kabila Hippolyte wa Kanambe asala retour nae dans la dimension ya Kindoki yango si on pas ko éviter makambo wana bo mona kita ngo biso to bandaki ba activité o ba to miso ba so benga biso ba fuma to ba miso no ba ke ba bino ba CNPP lelo o bona lobaka yango il y aura une série de manifestations lelo est-ce que les autres kokisa maté mais to komina no bisika biso tozo lukate lobi na butu bazui ba avion mais denini ba combat de chasse batinda ngo kena ba kongo ko sani bitumbeza na est pourquoi pas botina okuna donc bande ko ngande na so bisabino awa boy insécurité ça partout insécurité za na mboka nana créer sécurité ka Tshisekedi et puis c'est comme si moi na pelisi pétrole na moto na ndaku abinde nga ko bomate so message akomi ko benga batu po ba ko boma eloko Félix aza na ngona miniti yango wana Félix azumbo ka ko pesa mboka ba Rwandais na ba Ougandais amoni ko que moto peleli il ne sait où aller
akomi koya boya tokoya te okokufa na mabena o wana ba Félix baza oka ba Lyon yango sikoyo bo peuple congolais méga plateforme botami oyo boya ya badani mbanza na basama lukonde na ba quelques ministres monsieur Union Sacré na ba Bernard Kayumba. Nous devons faire très attention bande kolanga ba congolais diaspora bola muka nazo belela abo nazo tia bino en information nazo alerter bino quelque chose de lourd et ça se préparer na mboka oh biso na bino tozana distraction bozo mona ka no makambo ya bunagana. Or il y a quelque chose ezo sale mati bozo mona ba Moïse Katumbi na ba Kabila wana lobi bokwa kopesa ngai raison ou faute tokotuna na biso na bino na rendez-vous. Mais le 19 oyo boy tozo tambola pine na maboko nde ba jeune wana IDPS bana otambola pine na maboko ndenge ba jeune ngoma lobi na landi baso lobela ngona France 24 baso na ba image tokendaka na Monisco baso lobela maman aussi ayo. Donc aujourd'hui là espoir ya ba jeune belé comme pas na biso ba Bruno. Il n'y a rien à espérer par bateau na tinde bozo mono ba bengani iba bengani po ba solo là nini parce que Tisuko Félix a ebisi bango te réellement nini o ba yokana na bango. Est-ce que ba yokana Félix a fait ça bango bunanga na tembo? Est-ce que ba yokana po ba zo goma parce que Félix est na côté na e mapeka et Paulette alobi akulakisa ba corps wana parce que mutu déjà nano azozala clair tena bino bo kana ko na Félix pourquoi biso tout ozana besoin que mboka za filtré. Mais avant ya kovanda toyeba nanu nini o tiseke da sala kina bato wana avant to vana na ba place moko to solo la taki ya koloba ngote. Moi je ne vois pas importance au Kenya babilo ko wana soki bino bato bo Kenya boko zala kuna biso na biso to kozana balabala ba pini ko tumba na balabala eza façon na biso peuple ya ko manifester tango lizosu na ko kita tilombo ya ko ba hotel ba jeune ba s'armer ba kena ko sala rollement ebele na kati ya armée. Budget armée ça combien? 900 millions de dollars. Armée Félix a loubatisé armée, a tribalisé armée. Azui ba civil, na bisa bino makambo ya ba bomate ma awa bo civil, o asali formation 45 jours. Ndenga armée za neza divisé, bangala bazana côté na bango, baluba bazana côté na bango bazingi ba dominer, ba katange. Donc armée za loubatisé, politisé même obiso tout bien article 187 que non, l'armée est républicaine. L'armée est la mère des disciplines. L'armée obéit aux ordres du chef. Mais l'armée a Tshisekedi dit oh. Totalika bati, batumba, bakabeya, bakalongi, donc l'armée wana ndenge to solo ba awabos. Et loko ya malonga ezakuna te. Yango sukota ngobino bozo bengisa bana batu baya. Bakota na armée oui. Ils ont bien pour bakana kubunda pour la mboka. Ba oyo kutu bazana no kuna bozo kwa kosombela bango bateni militaire te. Ba oyo baza kuna bazo futa ma bien te bomona ki ba image tamboli awa boy. Militaire wana na France olela. Même na Kabila do mona boete. Armée mobimba tribalisme leki. Félix est le président le plus tribal au monde. Est-ce que na kosi te izabongo. Bon améliorer les conditions de vie ya ba jeune. O bozina bana batu bozu bango botindi bango na bitumba kuna bake ba kufi na nzala ba kufi na biloko akolia ezate mai ya komela ezate et puis Félix ayepe na ye bien ah oh non bozwa na Tony mwana na wana sakana ba dollar baka na usakana ba champagne na Dubai pepe za usufri mwana azo mela ba champagne bozwa Tony bokende ko bunda bitumba wana bozwa pe ba militaire IDPS ba jeune donc on encourage bino bokota na armée mais avant tokota na armée il faut Tony pa kota na armée parce que tout monde bana ya ba président belé na Afrique abo ba ça formé Yoweri Museveni mo aneza militaire non siko oya ba Tony Chilombo ezaka basaka na ba dollar basaka na ba mbiase biso ba bingamba na bango bozo ka biso botinda biso kuna po biso toza bana babola iloko wana tokolinga yango te mwana ya Congo bande konanga diaspora bozomona ba manifestation sociale mana est wana chaque jour ndeko moko aza na est na Bukavu benga bi ndeko Bruno obi biso to seka bino fo tango sa ba manifestation na bino na Kinshasa ngabi oh ndeko seka biso kwani abi j'ai compris que bino bandeko na biso bosa côté ouest kuna bolingani te biso awa boy bandeko na biso bandande o basa ba patron bakangisa kambongo parce que to souffrir ndo bomona ba manifestation ba pesa biso ba mbongo ba mobilisation ba nini pour ba kaliko ba banderole donc ntibo mona ba jeune na mais biso to bukaka kata $1000 ya pamba mais bango bazo pesa bango ba $10,000 pour ba organiser ba activité ma kasi ya ndenge wana population azimut
boyebi na vandi na téléphone nalobi ah ndeko oyo na koyebisa réponse nini na opesa ye nayebi bo biso tosalaka mpo toza na amour ya mboka toza na bamoye te yango wana bandande baza na façon na bango esprit ya solidarité na bango parce que bazovivre makambo mosusu kuna oyo biso toyebi te mais bino sikoyo même na Kinshasa awa bo totika nota bandeko ya diaspora ici au Congo il y a des gens qui sont riches oyo baza na capitale awa bo na angle oyo bomboka eza menacé il a fallu peuple congolais mobimba derrière les FRDC mais quand Félix appelle à la vigilance toyebi te Félix a bengi peuple congolais il y a soulèvement populaire il y a chanson patriotique. Félix n'est pas cohérent même il y a ba idée bato basale le discours wana ba idée à Félix eza na cohérence te parce que tiki bato na ba superflux les gens ne comprennent pas mobilisation que ça ndenge nini tala dimension ya bato oyo boye ba combattre ba auto zona bango ba inconscient ya wana nazo senga na bino bande kolanga le 19 biso tozo tambola pona makambo etali Uganda RDC Est oyo komi abattoir RDC za abattoir te oh que bato baso ya baso boma baso violer baso que ne Félix aso le belongo monte Félix est le président qui est incapable de s'assumer comme le chef de l'État pour y déclarer ouvertement guerre na Rwanda surtout ni bango ah bon c'est là le président va consulter la chambre basse et la chambre haute quand parce qu'il vous reste 6 mois Félix est bon bana côté on a Félix atikali na 6 mois tito bengana chilombola 2023 ah moi je tiens ici il y a pas quelque chose ya makamona bino bozo préparer ba dialogue na élection là nous sommes contre ça nous devons chasser batu oyo tout Kabila n'est pas comment nous allons arrêter Kabila na Tshisekedi na ba caméra ils seront en prison ba kozonga na prison et puis bokomona justice ya nzambe ndenge ko sa musana wana ko sa justice na bino ba mais vous allez voir comment est-ce que les millions de Congolais oyo bobuma bango innocemment makina na bango ne wa major ba mama na nga bosa wapi bola muka bino bozola la pongi bosa wapi ba mama bola muka e boni bino bosali kola la pongi bola muka ba mama boni bino bosali kola la boyo bola muka bane kona ngai ba kongomani bane kona ngai bola muka to simba na cotisation to mona zakari baba baso senga wa bo 1000 francs 1000 francs atonga télévision est-ce que ba bola baleka na télévision wana mais biso tozo bunda pona mboka tozo bunda pour que makambo changer Félix a comme ma biso nil pa ye mutu za na base ya babilo konyoso oyo boye ba mama bola muka bana Kongo to la muka bana Kongo to la muka na pongi to tala mboka bakoko batikela biso bangala na baswahili balushu na bayombe bakongo na batetela baluba na bangala c'est ça bana Kongo to la muka il est tato la muka ko landa Félix c'est lui l'incarnation de tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Ce qui to la mukite ce qui to telemite banali misusu ba kotelema ngai na telemi pourquoi bino bozo telema pourquoi bino mitema makase kote bino pourquoi bino mitema makase kote bino même na ba verset moko ya Bible awa boye peuple congolais na Esaïe si je me souviens encore ce qui Esaïe ce qui nini awa beloba boye peuple congolais ba perdre ba biloko na bango po bakei ko luka banzambe misusu biso foto recourir na banzambe na biso basimo kimbangu ba papa ba mama kipamvita banani oyo boye ba lumumba il faut ko bela ka bango botanga bato batanga Bible so botanga na Esaïe na bosani sous verset sur Esaïe 4 so combien wana encore si je me souviens na tanga kiloko wana même na Israël bana Israël ba bela kinzambe na bango Tshisekedi azole kesela biso tango Tshisekedi travaille pour les Rwandais. Daniel. Esaïe. Allez lire la Bible, Daniel chapitre 4, verset 10 au 20e verset. Moïse oza la Bible wana pona succès. Ah. Lukelangai Daniel chapitre 4 verset 10. Tokita. Bon mon akeno même ba Israélite pesanga na tanga na ndeko Moïse soza wana. Donc le peuple congolais a quitté le niveau moko bas trop bas. Na se ya pete jololo. Oh peuple ndenge nini boye. Oh peuple ndenge nini boye. Oh peuple ndenge nini boye. To quitté na niveau ya makambo za tina te bande konangai ba congolais na sukisa awa boye. Bosunga biso pour les 19 non seulement pour les 19 mais bosunga biso pour que to bima na situation obo tozo nyokwa mamboke komi donc mboke komi lifelo mboka mobimba batu mobimba bazoka na kobeta deve loterie lokola mais c'est ça c'est quoi ça
Ça c'est quoi ça? Il est quel même ngai? Même moko diable place avant dit, ils ont le kelai que non. Comment est-ce que les Congolais bako combattre à niveau ba ki mamboka na bango nyonso bo parce que les choses ne marchent pas au pays. Totanga chapitre oh Daniel 4 chapitre 10. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'au ciel et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Donc, Wanesa lokola c'est RDC. RDC batubili bazomona ngo kitoko toni samina bomengo, bambuma, bomengo, ya ba minéraux na banini. Tous les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient l'air de mer parmi les branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Donc, eza lokola RDC. Bozomona bato tout, bazoya. Au moins, moi, Libanais, moko abouti salité na moka na bango sa vanika 3 mois awa boy. Akomi na bomengo mutu na mutu. Azo so RDC lokola mosuni anjoko. Botanga, oh Bruno, azolo ba makambo yo, azunga mutu na mutu azo akozwa richesse na. Mais biso ba Congomani, nous sommes ici en train de pleurer. Bande kolangai. Botala bato misusu bazo profiter na richesse ya mboka na biso biso peuple congolais tozo souffrir. Tozo souffrir. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, j'ai regardé et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et occupez de ses branches. Secouez les feuillages et dispersez ses fruits, que les bêtes fuient, et dispersez les fruits, que les bêtes fuient des dessous et les oiseaux du milieu des branches. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines et liez-les avec les chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel et qu'ils aient comme les bêtes de l'herbe de la terre. Bande Kunangai Boutala. Son cœur d'homme, lui sera ôté et un cœur de lui bête, des bêtes lui sera donné et sept passeront sur lui. Cette sentence était décret dans le chapitre pour l'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort dont la racine s'élevait jusqu'au ciel et qu'on voyait de tous les points de la terre. Botala, ba Congolais, ba tubele bazo profiter na bomengo mboka na biso, biso moko ba na Congo, tozo profiter na ngote. Donc il est temps le 19 totel ma poto changer ba donne. Bosunga biso na ba mai ba transport ba ndeko na ba Congolais, nde ba ndeko ide pesi ba otambola na ba pine passer ba yebi non bitumba molimo cesser les faits alité. Bitumba oyo, bitumba ya Congo cesser les faits alité. Bitumba ya mboka cesser les faits alité. Toko bunda na nzoto te. Toko bunda na minute oh n'esprit ya bamvuluzi. Kukao na ba Rwanda na ba Burundi na ba Uganda na Chilombo. Kocha bango mopanzi parce que Tshisekedi angle to komi nango oh boy. Tshisekedi s'est montré vis-à-vis ya ba Rwandais, il s'est montré tolérant et faible. Numéro zali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde bokobe na Bruno Mimbenga misala les résistants mobundeli toza na besoin de songi na bino $10 $20 $30 $50 selon possibilité na yo pour permettre biso mukolo wana to mobiliser plus ba Congomani. Donc bande ko ngai voilà eloko biso toza nango na mito c'est la libération parce que nous avons compris que batu oyo ba leader politique baza na façon na bango ya ko endormir biso. Mais biso peuple congolais toza pe na façon oyo boto yi ko tambola. Lelo nde nazo ebisa bino awa boy. Rwanda a déployé na frontière ya mboka a peuple nini oyo boy nzambe na ngai. Rwanda tindi ba char de combat. Bandeko. Biso tozo makambo na distraction ya ba concert ba fali na ba héritier. Mboka zo kene mabe. Lelo nde nazo ebisa bino awa boy na ba 12h. Le Rwanda a envoyé depuis Rouegeri plusieurs blindés. Bami tuko Tshisekedi akosaka biso ah non tosui mi tuko uti na mirata rabeni ba véhicule wana ba char de combat le long de nazo bisabino awa boye Rwanda alobi
lokola bino bobaki ke bosala biso bitumba lokola Adolphe Mosutu a proposé qu'il faut envahir le Rwanda bango babi baso envahir siko biso bana ya Goma bobo baso alerter bino parce que lobi na ba Congo ezalaki mabe ba Rwanda ba cercle biso baso biso politique ya distraction ya Tshisekedi. Le Rwanda a envoyé depuis Ruwegeri plusieurs blindés et des commandos de ces forces spéciales en prévision d'une intervention en RDC au cas où celle-ci venait à lui déclarer la guerre. Tant que Tshisekedi a s'embrouillé à et là quoi on a un journaliste rwandais nous devons nous préparer parce que si les Congolais sont envahis bango maintenant nous devons faire un signe de biso anticiper bango na bisa bino que Rwanda azo mené biso le lo oyo côté Ruwegeri Rwanda déployer ba véhicule blindé parce que ba moni que Tshisekedi a bango politique ya lioto politique ya masano a blaguer na makambo azo mona ngo oyo boy. Donc au cas où biso to sala ngote Rwanda disposait déjà ba véhicule blindé na ba homme na plusieurs colonnes de véhicules de transport de troupes ont été aperçues sur les voies qui relient Ruwegeri et Rumbavu. Rumbavu za côté ba Bukavu wana. Donc tina banda ko bisabino que non batona baza quelques kilomètres da Goma Kiwanza eza lokola ozana matete neke ko wana papa matete Goma eza siko ko na échanger je fais ça ka place moko bino ba combattant IDPS bino boy bango trahison bo memi na Congo vous serez jugé boko za la pendu botala bisika bo mema biso ha bo sa biso ba comédie bo so amourir biso ba discours na bino obo ezanga mutuna makolo olé bo mobiliser peuple Tshisekedi olé alo ba que peuple congolais mobilisons nous sommes dans la guerre comme Bitumbezali déclaré peuple congolais Tshisekedi déjà bisabino na la kisi motema malamu na ngai na la kisi ba bonne volonté ah bo lo bisabiso ba makamususu ils ont mérité donc plusieurs colonnes de véhicules, plusieurs colonnes commando rwandais côté à Rumbavu. Information au bout, nous devons nous réveiller plusieurs fois. Félix Félix a amassé des milliards de dollars américains l'espace à 4 ans. Aza capable de kokima loko vana Dubaï partout. Biso ne soit on a un problème, bino ba fona kwiti. Il y a IDPS, beaucoup on a un problème. Vous devez faire très attention à bolo ba makamona bino. Lelo obwe ba commando ya Rwanda ba za déjà côté ya Rumbavu oyo boye to ebité ni ne kokoma lobi na Congo. Ceci dit que les petits voisins aient décidé d'aller jusqu'au bout à sa logique. Et Rwanda zak déterminé. Bana Congo, peuple congolais, to simba minduki artisanal, to simba banzete, to sauver mboka na biso. Chilombo oh ata quelque part ça na bonne volonté mais esprit de Zangi Félix. Azo mekame azo koma kaate. Pona nini aza entouré na ba bisele le ba Rwanda wana na ba azara sur berwa. To banga ko ba ngote. To loba yango. Bien que tous a divergence na biso, Chilombo azo mekame azo koka azo komate il faut te sauver mboka to sauver na mboka Félix to s'occuper no après biso don to sauver na mboka parce que Rwanda comme déterminé na logique oh mais c'est grave Rwanda tant que va fonctionner abo ba Rwanda banda ko na butu baza na capitale Jules Munyere lo kama kambo ba mona ka Jules Munyere kaza na problème mutu so que Jules Munyere akosaka pourquoi bo libérer Jules Munyere na prison makana. C'est Kayebi. Donc aujourd'hui, les petits pays voisins là, ils ont déterminé la logique qui n'a pas déclaré guerre dans la RDC. L'Assemblée nationale, ils ont un façade. Les FARDC sont prévenus et je pense qu'elles se préparent bien à toute éventualité. Sinon, le risque de confrontation directe est élevé et il faut mobiliser toutes les forces de la République. Vous continuez à bien en Dombolo. Bino Bawera, vous continuez à Félix, vous continuez à. J'ai Koko Moulumba, Bamoni gouverneur Awaboé, n'a pas la tchétcha Zomi, Azomi s'est filmé. Au moment où Mbokeza n'a besoin de mon mois là-bas, bâti. Ah, ça. Mbokeza en chaste. Numéro 1 a pris 243, 81, 73, 11, 702. Tobé n'a pas sauvé Mbokana Biso. Oui, tu le vois ça, moi, na Oboé. Topé, c'est exactement ko kuyiba biloko ya batu po sauver bande kunaye
mais place à qui vous n'a moins qui m'a amené à mbrouille surtout bika que notre continuer ko bumisa ka Tshisekedi oh boy banguna ba réussir biso donc to bumba on a batu wana ba Rwandais na ba Ougandais et après to s'occuper na Tshilombo proposition na nga pesi ya wana et vous allez mieux surtout réussir ko se débarrasser na banguna et puis Félix to beta yo fimbo à l'interne parce que vous a mwana oyo boy yo muto bimé biso ba propre baba ba makambo to ça ngana suki a bino be héritier boko continuer ko distraire peuple congolais kana ba ngombo na sengi vigilance parce que ba Rwanda ba ça déterminer na logique na Congo ba komisa wati na suka ba mama na nga diaspora bolemba biso te ba papa na nga diaspora ba papa moto mondial équipe pour la té de Brino Bulutu papa na nga omo mama na océan Australie bande ko ya Angola mama Pierrette. Est-ce que vous avez la République ou vous avez la Batu? Pour tout cas, maman Pierrette, depuis que maman la mouke koma, abenga maman aussi à l'issouté. Maman Jovi, papa Ngenda, totika kozala ba fanatique ya ba total mboka mboka zokende, botala ba Rwandais, ba mwana ba komi pembeni. Ça détermine la logique na bango. Ba individu to bana ko kumisa bango tant zozaki na la muka. Mais le long mboka komi c'est pour un problème. Donc si on a comprendre na Congo, ou bien bande commission de diaspora, babana ko bunda te poto libérer Congo, mais bana inde ko ko kumisa bato. Et puis bande ko yebana. Et bani pe déjà. Mais biso passe na minyoko. To yebi ke papa équipé pour la terre otinde biso ata mo $100. Papa Flori na Toulouse a otinde biso ata mo $100. Mama peso ko pa zui a okanisa biso pe. Bino pe bande ko na biso a Sud Afrique. Mboko eza abino mboka mopa eza mboka mopa on est mieux quand on est ses choix ce que ça que mboka wana eza ki abino ebele ba diaspora batonga ba biloko na bona kiza po ba biki non il faut totongi pa na biso po ba bino bazwa misala to bima ko kumisa bato to biki non to zana ba sentiment ya ko kumisa nga sepela mutu o mais na minute o mboka e opera moto to bulisa Tshisekedi ou bien to bunda ba Rwandais point d'interrogation na suki wana bo soutenir biso et puis na mikolo ezali kuya to. Merci Mato.